Noël, 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 Noël,
nkembo olikolo kina ya mokili tozalaki koluka lelo Nzamba yoki kolela na biso yango atindeli biso omitema tika basoto yamba Noele aleluya Hosana kembo olikolo kina ya mokili tozalaki koluka lelo Nzamba yoki kolela na biso yango atindeli biso omitema tika basoto yamba azalaki olikolo akiteli biso awa ose mobikisi tozalaki koluka ayelelo toyamba ye kembo olikolo pekimia aose yakani toyamba ye yakani tosepela yakani tosepela azalaki olikolo akiteli biso awa ose mobikisi tozalaki koluka ayelelo toyamba ye nkembo olikolo pekimia aose toyamba ye yakani tosepela yakani toyamba ye yakani tosepela
Tilulu, tilulu, yalungana tabani utulu. Tilulu, tilulu, yalungana tabani utulu. Bizeno twakembelela tinu wabatinu, fumu isu yalungana utukili. Bizeno twasalisila tinu wabatinu, utukili. Bizeno twakembelela tinu wabatinu, fumu isu yalungana utukili. Bizeno twasalisila tinu wabatinu, utukili. Tilulu tilungane, ukamba Yerusalemu japa, yalungana utukili, iyandi fumu isu utukili. Bana luyana, fumu isu utukili. Bizeno twakembelela tinu wabatinu, fumu isu yalungana utukili. Bizeno twasalisila tinu wabatinu, utukili. Bizeno twakembelela tinu wabatinu, fumu isu yalungana utukili. Bizeno twasalisila tinu wabatinu, utukili. Tilulu tilungane, ukamba Yerusalemu japa, yalungana utukili, iyandi fumu isu utukili. Bana luyangalanga, bana luyangalanga, bana luyangalanga, fumu isu utukili. Bana luyangalanga, bana luyangalanga,
ye mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye Yembo kumisa ye kumisa na loyembo Yembo kumisa ye kumisa na loyembo Yembo kumisa ye kumisa na loyembo Kolo Yesu abotami omokili wafilika na Kongo Kombo Kakamba Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba Kolo Yesu abotami omokili wafilika abotami na Kongo Kombo Kakamba mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye mabota na mabota makobuta ongomba Yerusalemi pona kukumisa ye Yembo kumisa ye kumisa na loyembo Yembo kumisa ye kumisa na loyembo Yembo kumisa ye kumisa na loyembo
bazalaka mibale. Tokobanda na Matthieu chapitre 3 verset 1 à 6. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 6. Soki tozwi tobandi kotanga na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu. Ange azomiseli molimo mosantu akokitela yo akokitisa yo nguya ya Nzambe ekozimba yo lokola lipata. Yango wana mwana oyo okokota akozala mosantu. Bakobanda kobenga ye mwana ya Nzambe. Ndeko na yo Elizabeth kutu ye mpe alingi abota mwana mobali. Atako akomi mobange bazalaki koloba te akoki kobota te. Yango tokoyeba nani aza na nguya ya kochange to ya kopesa éclaircissement sur mbotama ya sikisiki ya mwana na Nzambe. Yango totangaki na Psaume 100 1 à 2. Biso banso toyebi ete soki tobino balikamba loyembo ezali David moto azalaki maître na banzembo, pamba te kombo na ye nde eyebanaki mingi na banzembo nyonso. Bien que ye ayembaka 73, Asaph ayembaka 12, Kola ayembaka 11, Moïse ayembaka moko, Etani ayembaka moko, Salomon pe ayembaka mibale. Mais 50 etikalaka lokola ba mama na tango wana batakotanga mate nde nyonso etiamaka na mutu ya David. Yangana le kombo ya David ekoma célèbre. Donc banzembo nyonso eza 150 nde tupesi répartition nango. Batata pe ba mama tango nyonso korapelaka ete banzembo eza na catégorie na catégorie. Toza na banzembo ebele. Mais oto yembi lelo elobi ete likolo nyonso ezali ya Yahweh. Bosepela Yahweh na esembo. Boya epai na ye na banzembo pe bosepela. Donc nzembo nde tolobaka eza kobondela mbala mibale. Dotango ozoyemba ozorasile ete ozobondela. Yawana tango nyonso tokolobaka ete tango oyoye na ndako ya Nzambe tata mama azalaka na esembo. Tango ozoyemba yembaka na esembo pamba te Nzambe azoyoka yo. Yawana leo mokolo monene ya Noel mbotama mwana na Nzambe nde soma lobi na biso toya na ndako na ye na esengo na banzembo tosepela biso nyonso pamba te mwana na Nzambe abotameli biso lelo. Mokonzi ya kimia, mokonzi ya esengo nyonso tolukaka ye ayebi biso yango. Tonda na esengo, ganga na esengo, yemba na esengo pamba te mobikisi abotameli biso lelo le 25 mai. Kasi tango tokorapelaka ete ye azobotama lelo to abotami lelo aza kule. Ndenge nini loyembo na yo koyemba ya yoka yango. Yango nde sengeli yo mpe ozala mosantu. Yango na ntango nyonso tokorapelaka mibeko. Pamba te mibeko yango nde base ya makambo nyonso. Mokanda ya Exode ezolakisa ete Nzambe apona Israel po ete ezala ekolo na ye. Abimisa bana Israel na bowumbu na Egypte. Pe asalaka alliance na bango. Kasi elema moko atiaka na kati alliance wana ezalaka mobeko. Na boyokani ya ye na bana Israel ndenge abimisaka bango na bowumbu kaka condition moko yapesaka bango eza nde ya mobeko. E batata pe bamama ndeko tolobaka ete Nzambe alingaki Israel to bolingo ya Nzambe epa Israel bana Israel ezaki bolingo moko immérité agapé. Donc un amour immérité. Yemoko Nzambe aponaka ekolo ya Yuda ya Israel po ete à travers ekolo wana alakisa monene na ye na mokili. Israel mboka mokene Nzambe aponi yango. Mais condition bakapesaka bango ya mibeko. Donc fondement ya alliance ya bana Israel ezalaki na mobeko.
yango tsakomona totaka na ngana nzambe soki bana Israël nzambe atali bango bazwi bénédiction mais soki babuki mobeko nzambe asiliki apesi bango mokongo malédiction eye yango tolobaka élection d'Israël batata mpe bamama toyebi bana Israël ndenge base kompotaka ba nzambe na ebandeli ndenge tolobi alliance ezalaka malamu mais ntango kaka baye kotya lolendo babandi kotombokela nzambe babandi koyimayima nde alliance na bango na nzambe ekufaka nzambe alongolaka eloko wana epai na bango mpe asalaka transfert epai na yo na ngai Matthieu 21:43 transfert ya bokonzi ya nzambe eye epai na biso lelo toyebi conséquence ya bana Israël elongaki mpa na bango mpo na nini pamba te biloko misato koyimayima kotombokela nzambe yango nde esalaki ete eloko wana elonga mpa na bango elelo eye epai na yo na ngai tata mama tozogere likambo yango ndenge nini bokonzi epai na yo na ngai tozogere yango ndenge nini na koyimayima toza obe toza te na kotombokela nzambe toza obe toza te soki tozaka biloko wana totika pamba te nzambe aza na kapasité ya kolongola ngo mpe epai na biso atina yango epai mosusu mais biso oyo tozwi chance oyo esengeli tobatela yo moko esika yo ovandi omituna nanu ngai na etamboli na ngai na evandeli na ngai na elobeli na ngai na wenze na mosala epai nasalaka na biro na ngai na société eske natiaka kimia obe otyanga na lese epai yo ozalaka bato bayaka obe bato bakimaka parce que bato mosusu esika ye azali bato bazalaka te bato bazalaka na kimia te yango kanisa nanu na mibeko bazotangela biso ntongo mingi pokwa yo tata mama yo position na yo eza ndenge nini parce que mibeko eza kaka mpona bakimbangiste te mais mibeko eza nde mpona mokili mobimba donc quelque soit ton église epai yo osambelaka mibeko etali yo pamba te na mokili oyo etoka na barene mibale soit okosalela nzambe soit okosalela satana donc ata na église yo wuti kuna soki yo tosaka na mibeko te yeba ete tata mama eza mosala ya pamba donc faut réfléchir ozonga na mibeko po ete nzambe atalaka yo ntango nyonso e akokisaka yo baposa na yo lelo toye na lingomba na biso lingomba ya molimo mosantu etambusami na molimo mosantu bandimi basantu tata umba za koloba dibundu ya banlongo ditwaju swanga kwa tata mfumwa longo diena ye banlongo moni saint basemisa te na kati molimo mosantu azotambusa biso lingomba ya molimo mosantu biso be bandimi toza basantu kasi somituna batata bamama à travers des années na biso oyo kosalaka wana oyo ngana kosalaka wana est-ce que le mobali est-ce que ça digne ya kozala na lingomba ya molimo mosantu oyo yo salaka wana oyo moko yebi oyo tikaka te wana est-ce que ezopesa wana valeur ya kozala lingomba molimo mosantu parce que toyebi ete lingomba église eza œuvre divino humaine lingomba eza ya nzambe kasi biso bato tokotela kati ya lingomba c'est pourquoi on dit l'église est pécheresse divino humaine yo na ngai tokota mpo na nini na kati ya lingomba oyo au début miso eza moko nakota na lingomba wana mpo nabikisa molimo na ngai mais ntango yo na kati ya lingomba position oyo eza ndenge nini pamba te mingi na kati ya lingomba to na kati ya société pa tozalaka to na lingomba na yo pa yozalaka kuna mingi bango batalaka likambo ya mbongo kaka avantage ya mbongo esika mbongo ezali yaza wana l'argent donc ye ayana na kwa nzambe avizana eloko mosusu avizana ka mbongo likambo ya yuda likambo na nzoto ya kolo yesu
lokola chaki mbongo liboso te di conséquence na ye groupe bami balé baya pour na vocation ya solo bandimi kobikisa milimo na bango po ke molimo na ngai ebika esengeli na kota na ndako ya Nzambe baye mais groupe mosusu baya pona kobundisa batu ya vocation bana bilembo parce que bana na Nzambe bango na bango bayeba na te mais bana ya Satana bayeba na ka bana Satana pa kota na kata lingomba pona kobundisa banani kobundisa bana ya Nzambe kobundisa bana ya bilembo tata mama lelo biso nyonso tovandi na sika oyo tala gauche na yo tala droite na yo tuna ye nanu tosala mwa test pamba te biso nyonso swata toza malade zwa biki na fei banda kokoma lelo to na ndako ya Nzambe quelle est ta position pamba te toza na bana ya Nzambe na bana ya Satana tango ekoki tosala na moke test na ndako ya Nzambe esengeli biso nyonso tozala même morali kasi moko pamba te tozotabusama na tata molimo mosantu mais yo tuna na voisin na yo za na posoni ya tata molimo mosantu to oza na tata na yo likambo ntango nisakolo bakango tomataka na nkamba na feti moko boye papa mokonzi abule Nzambe molimo mosantu papa Simon Kimangani alobaka na temple et que mutuna moto ala na tata na ye nga personnellement dikisaka ngai pour ma biso nyonso tous na États-Unis na France parti par là na Angola na Brazza to ena ngambe pa ya tata molimo mosantu mais papa loba na biso moto na moto ala na tata na ye et ni kolbani dans na salle examen de conscience na iko comprendre papa ya solo za Nzambe ana raison parce que tout est parti par là to ena kamba yo sele na sika mais moyibi azali yo ndoki ozali or ndoki tata na yo eza simo ki bango ngani te yo moyibi tata na yo eza simo ki bango ngani te yo moto na ekoko tata na yo eza tata simo ki bango ngani te donc mabe nyonso yo salaka wana tata na yo azali eza tata simo ki bango ngani te mais bana ya papa simo ki bango ngani bango nde babatelaka bolingo bazana mibeko pe basalaka misala ya wana sikoyo omituna na lingomba ya molimo mosantu ezotambusa na molimo mosantu biso bandimi toza basantu mais sala na mwa exercice oyo na motema na yo tala comportement na yo tala ezali na yo elobeli na yo efandeli na yo est-ce que longo bani soki lelo oza ndoki oza na ngambu nini oza moto ya bitumba oza na ngambu nini oza moto ya lokuta oza na ngambu nini okoselaka bato makambo ntango nyonso mpo yo renie oza na ngambu nini tu vois que je m'y mette oza na ngambu nini na test tosali yo mobi répondre nano nyonso osalaka wana est-ce que epesaka avantage na Nzambe to Nzambe asepelaka nango te lelo mokolo monene biso nyonso twana esengo soki na selembau oke na gambela bachambre froide nyonso biloko esili po eza mokolo esengo c'est bien bon pamba te mwana na Nzambe azobotama abotami lelo esengo ti osepela biso nyonso mais tala motema na yo oyo abotami lelo epai na yo eza nani Jésus de Rome ou bien Jésus de Nazareth pamba te Jésus de Rome toyebi esaleli na ye toyebi caractéristique na ye ye alingi na kimia te ye na bitumba azali na koswana azali na ekolo azali na kowela mbongo azali na kowela bokonzi azali na makambo nyonso ya azali Jésus de Rome nani aboto epai na yo Jésus de Rome ou bien Jésus de Nazareth oyo tozofete na mokolo malelo bokonzi na kimia yo moko bituna na test wana na oyo salaka wana oza na ngambu nini ya Jésus de Nazareth obe ya Jésus de Rome mais oki na tango tozali esengeli biso nyonso tozala na ngambu moko ya Jésus de Nazareth mokonzi na kimia mobikisi mokonzi na esengo esengeli biso nyonso tozala pepele mitema pembe likambo na mutu te
mais tala distraction mingi toye awa menanda ko troka na bana yo zela na keno ndako nzambe tangu na koya okoyeba ngai yo zela na retour na ngai ko sentir mingi kana mko malelo soto bina porta wa to kosumuka et puis mingi beto sumuka déjà siko valera mukolo o do chango wapi yangana tuna voisin na yo na gauche na yo na droite na yo tuna ye yo oya botami na motema na yo et ça Jésus nini Jésus de Rome ou bien Jésus de Nazareth pamateye bana nini na bisaleli à travers nos comportements donc il va différencier Jésus à Rome na Jésus à Nazareth batata pe ba mama osa ya nzambe eza émission tobika biso nyonso ya wana esengeli totika mabe somoni ete yo penza makambo yo salaka eza na avantage ya nzambe te opesaka nzambe mokongo tata mama banganga nzambe bazali luka otubela ochandelo po ete yo mpe na mokolo wana olonga po ete papa de alongana kanga ni Salomo abotama na motema na yo pamba te aza mokonzi ya kimia alingi mabe moko te. Donc je crois moko na moko kati na biso asali test na ye pe yo moko zino réponse oza na ngambu nini parce que sala kamabe yebeke oza mwana ya satana siko na lingomba ya batamolimo mosantu ozo sala nini ya mwana ba groupe na ba choral na ba cellule na lingomba kimia ezate kwa nini bana ya satana bazo ningisa kaka lokola bango bayite bakolonga na bango te esusi na bango balongola bilemo ya bana ya vocation siko yo tala na gauche na yo otambola kana nani camarade na yo nani moninga na yo pire na yo eza nani pire na ngai oui pire na yo eza nani e pire na yo wana aza na ngambu nini ya kotosa malako ya kama molimo mosantu na kati ya lingomba na ye oto ya kobumisa kaka molimo mosantu na kati ya lingomba na ye nde mobeko totosa yango totosa mobeko soko totosa mobeko alliance na yo na nzambe ekozala malamu so moni eka likambo na sala kapenza likambo na kosa kindeko na ngai muntu luka ekosilana tubela chandelo kwete yo pe ozonga na ngambu ya nzambe pamba te eza lingomba ya molimo mosantu etamusami na molimo mosantu biso bandimi esili tozala basantu donc comportement tout changer so ma bezali tubela chandelo kwete ozonga en ordre na kati ya lingomba ya batu kuna toleki soki totangaki na Matthieu ezalaki mpenza mpona kolobela kosakola ya mwana ya Jean-Baptiste te pamba te toyebi malamu ete ndenge toza boye twana deux périodes twana période ya kosakola mbotama mwana na nzambe oyo Jean-Baptiste aza kosala na esobe aza kosakola to bobongola mitema na bino pamba te mwana na nzambe azobotama akebisaki batu wani zaki tanja kosakola mais loko nini ngana tangeli mukanda wana Jean-Baptiste aza kosakola na esobe et curieusement batu ya région wana bandimelaki ye bayaki pene na ye quelque soit mabe na bango lokola bayokaki mongongo ya Jean-Baptiste ete mwana na nzambe azobotama bosokola mitema na bino bobomisa banzela mitema na bino batu ya tango wana bapayen basosolaki bayeba ya Jean-Baptiste batubelaki masumu na bango polele en plein air atelemi azotubela na ye pata na posa lobiko batubelaka bango nyonso en plein air polele yango tozwi likambo wana ya Matthieu lelo biso tata molimo mosantu papa Simo Kimbangu Kiangani tongo midi poko azobelela biso bana na ngai bobongola mitema na bino pamba te nzambe alingi asala likambo na ye epi likambo ekosalema nanu esalema te wuta mokili ebanda papa azosakola mikolo nyonso mama conseil direct azosakola mikolo nyonso batuta conseil direct bazosakola banzembo ozoyembama banganga nzambe bazosakola tobongola mitema na biso pamba te mwana na nzambe azobotama donc lelo on se sentant biso nyonso tubelaki nabi malamu on se sentant ke biso nyonso totubelaki sikoyo yo moko kayisa motema na yo
Jean-Baptiste Kibisaki mwana na nzamba zoya akobota na tango wana bandimela kiye bangono bake batubeli en plein air pe Jean-Baptiste ayabaki tubela na bango pe abatisaki bango na mayi de babongo wana ki et puis bazonga ki pesa na masumu te boyo lelo ngai papa Simon manga lobelela tango nyonso tata mama lelo mokolo monene oyo tata ya longa na jana ni Salomon azobota abotane pa ina biso yo motema na yo ezandenge nini omondi ya rezo biso na dibundu ya bandongo divuilu kwa bandongo les histoires tout ça konfuma longo soko tupela kite yo cheka soso o cheka ntaba lelo to kolia bien lelo to kolata uniforme oui il faut la propre motema na bela bien nini nzoto la bien mais motema na yo est-ce que faut que tu tupela parce que les gens qui monene likolo za kofongwama lelo donc ndenge tozaboye soko itubela kina yo osemi na bosolo nyonso tata mama lelo kozana solution ya maiko tungisaka yo maintenant toi quelle est ta position ndenge itubela ki to tubela ki na kama kala tubela en plein air balibisa maka bazaka kibatimu et lelo yo mwana nzamba zokotama biso ki tubela ki totika bokosa nzambe totika koluba kanda ya nzambe ya omoni kalate je crois semaine passée nalanaki nazotala iloko moko na réseaux sociaux eza nini eza message ya tata mokonzi abule azoloba batu toteyi mais bachange na bango te pamba te basala alliance na satana atako pekisi ndenge nini bazoyoka na bango te wana maloba kodongo elingo lobani do c'est que juste là papa comme na biso clarté do c'est que juste là mutu asana les alini na ya kombaka parce que maloba wana edimi à la veille ya Noël ba tukote ba changer na bango te pamba te basala alliance na satana atako pekisi bazoyoka na bango te soko oyokeli papa te oyokela nani ozozela nini na lingomba oyo papa zoteya bato toteyi baboyi bango koyoka bachange na bango te tata mama soki mibeko ezotanga batongo midi pokwa vale nango eza nini pamba te le 27 avril tata mokonzi abule na temple atangisaki mibeko donc asali rappel ya mibeko atotangaka exode tanga bana Israeli babimi na mowumbu nde babandi kokende nde pene ya mboka elaka rappel esalemi na Deutéronome biso rappel esalemi le 27 avril na banani esalemi na Kikongo mibeko etangami na Lingala etangami na français etangami na anglais 4 langues pona nini papa fa bana libeko biso tokoli tokomika na université papa te 100 ans ya lingomba mais comment na 100 ans ya lingomba papa esengela bakazo la libeko c'est que quelque part azomona clarté moyen pa bomba ngol susu ezalike yangana bilisa moye moko ete bato tokei ba changer na bango te pamba te basala alliance na satana deuxième test ya mwana tuna voisin na yo tala gauche na yo tala droite na yo tala gauche na yo tala droite na yo tuna voisin na yo parmi bato lobeli bato atei ba changer na bango te yo ozana kati obozana kati te bato balingo bongwana te papa lobi ba changer na bango te nazo te ya biso tuna voisin na yo voisin yo position ya ndenge est-ce que mate ya papa o changer obo changer te tuna voisin na yo parce que bilongi tout monde mais makambo zo salema ezo dekade te to bongwani te to lingo likoko ndimela nzambe te to kondimela nani na lingomba oyo si papa komo ba atuna te ba changer na bango te to ko changer ndenge nini nzambe bodi mo mosana soko to yokeli te ebonga pasteur na ko banoni ni poto yokela ngai ya mwana tango ezana to bongwana toka nzembo shika yeba katamo noso toko miza lema pona ni bojali lema
e bozali na bilema e na buni ko bongwa na tei bilema diboyi ko bongwana tata mama bongwana na lingomba oyo mingi baya kuna intérêt de baki ete mingi bamona mbongo mingi ana ikizi nani suke kuna suka ka oprile beta kengi longi osala pirife na yo mbala matomoli yo selo pirife no amenyo mbala moko parapluie na yo na mbala moko pasteur yeba ete bakotwata pasteur sectionnaire bakotwata pasteur communal bakotwata mokota mouvement sokolo pakala suka chenga wana vina ngemboni donc ye ayena intérêt ya kobikisa molimo te ayelele makambo wana parce que pirife na za wana tozomona yango lobi papa et le lequel faut te sortir maintenant oyana lingomba pona kobikisa molimo na yo to oyapona ko déranger mission ya tata molimo mosantu tango yango to bongwana to tika mabe nzambe azanzambe ya mawa grâce na ye ezali mais grâce ya nzambe esukaka esilaka gatango ya sobondela biso to profiter pour lobi et kozala biso nde tokoduka to bondela ye kozala tota ya wana mo totangaki na mokanda ya Luc kuna tozobeli likambo ya mbotama ya mwana na nzambe papa ya na Salomon mais ndenge nalobaki na ebandeli ete toza na bayesu mibale di papa conseil direct papa Zako a défendu jango bien tolandaki te zona biso nyonso et tolandi baargument solide kosina de Jésus lelo tosangani a biso nyonso eza date conventionnelle te mpona nini likambo yango ezalaka na 25 décembre baza kofete Noël batata mpe bamama nde tolobi lingomba na biso eza lingomba ya molimo mosantu etiangolisami na ye mei molimo mosantu le révélateur des choses cachées ye aza mokundoli ate ebatama na 1000 km asa mabele akokundola yango soki ntango nango ekoki biso nyonso tokofete le 25 décembre biso nyonso le 25 décembre na nzela nkamba tozomata na nkamba tozokende na nkamba kwa nini mbotama mwana na nzambe mais papa Diangenda alobaka bokoyeba vrai date ya mbotama mwana na nzambe abotama na ye le 25 décembre te na mikoleko ya bokoyeba date ya sikisiki ya mbotama mwana na nzambe na ntango ya kala pe na ntango ya bayuda soki tozwi bapère de l'église qui est un père de l'église eza bato bakomaki mpo na ntina lingomba donc les auteurs bakomaki kamo mpo na lingomba bapère de l'église na ntango wana lokola basaint augustin bapère d'Apomme basaint grégoire bango nyonso bakomaka basaint jérôme bakomaka pour la date ya mbotama ya mwana na nzambe donc baza kotatone parce que au moment où je vous parle eza na ba-orient bango bafetaka Noël na bango le 6 janvier le 6 janvier ti lelo bafetaka Noël na bango soki ba mosusu bango bafetaka le 2 avril Noël na bango ezaka le 2 avril bango mosusu ezaka le 20 mai bango mosusu ezaka le 19 avril bango batango le 23 avril et kuna na Occident baba tata catholique mama catholique bango batango le 25 décembre mais le 25 décembre wana batata pe ba mama d'abord ils ont fête chrétienne ils ont fête païenne ils ont date pour lokola bango na tango wana bazako yeba ba date ya kokufa to ya Pâques kufa na bango mais mbotama bazako mekisango prezate. Oui, date ya kokufa bon Pâques izaki koloni izaki boyi mais mbotama bazako mekise yango te yana ba Kristo bazaka na passe na tango wana mais biso tokofete nini pour le 25 décembre yango eza mokolo ya mobulu bakobebele ya loyenge ezaka na motina parce que ezaka mokolo bazako fete dieu de ciel dieu ya soleil nzambe ya moi dieu mitra bango nyonso bakenda kimia te
to sala ndenge nini pamba le 25 décembre to fitabo lokola ya nzambe ya mitra Dieu de lumière Dieu de soleil donc ils ont pas Christ choqué mais ils ont coloqué tout bacha par convention na concile de Nicée pour que bakanisaka kufa ya nkolo Yesu donc par convention concile à Nicée 325 nde balomba na kitu cha date wana ekoma lokola monikolo ya akufaka to fetaka mokolo wana et bien après batata pe ba mama empereur Constantin le Grand lokola kenda bitumba na bitumba wana moni epulusu ya kolo Yesu ya bi epulusu yo après epulusu wana akote bitumba na ye et aye kolonga na bitumba wana kolonga ya longa na bitumba wana nde kozonga na ye na mboka nde baye convoquer concile 336 et pas yé moko d'abord empereur Constantin le Grand a commis la comme Christ. Donc fête païenne mais et bon et changer sens et comme une fête chrétienne. Noël le 25 décembre non et ça la fête païenne mais yé dem ta bongo yango balene na empereur Aurélien 275 ba bongo licence il y a fête païenne, comme fête chrétienne. Natalis, donc naissance, Noël, Natalis, et Mbotama, Épiphanie. Et il y a manifestation, apparition d'un être important. Noël. On a mais Kolo Yesu l'attaque les autres. L'Iloba il attaque les autres. Natir ni balé. Natir ya bonzabe na ye. Pe natir ya bomutu. L'Iloba il atini ni nzoto. Ya motumu na mko alelo. Deux années le kola ni to sala. Ni to sala mais la recherche na biso lelo yo et la biso que ya solo mwana na nzambe abotama na ye le 25 décembre ke mais abotama na ye na date mususu date ngo eza date nini lelo yo misonyo sonete lobi ba père de l'église na tango wana ba ishuaka do ba père de l'église bazaka ba kimoko ya binene ba monde bazaki considérer lokola après nzambe zaki bango mais ba ishuwe ba soki batakonaka ete no ya solo mwana na nzambe abotama le 25 mai to ko zalika ba calendrier pamba te tozana ba calendrier de madame calendrier romain yamana yebi sinde ko nayo baba zona no bi na fay to ko manana to ke ensemble biso nyonso parce que to bi comment to yeke papa dia lunga na janga ni Salomo yende nkolo Yesu pamba te mission na yeto na kizo continuer akoya lusukana ko sani ni ko sambisa na sambisa te na ko yakona ko sambisa donc oyo deuxième oyo ezali ni ayaki ko na visitation do yeka ka na Nazareth wana ka Yuda yebeka ka ndabota milelo na kamba en visitation na calendrier juif bazana 12 mois na calendrier romain robena 12 mois to bandi sikoyo yomoko komaka pe tangaka pona nini papa dia lungana pona nini to le 25 décembre to ina le 25 mai c'est la même personne il y a juste et pas une abisso et ça pour la mois d'avril donc premier mois avril abisso et ça avril tango bana nzela ba matela ba wumu nzamba lobi sanza obino bobimina na Egypte et comme sanza na bino e bandeli donc première année na bino mbula ngwana janvier premier mois yango de abi et pas une abisso et ça avril deuxième mois et ça juif et pas une abisso et ça mois de mai autre ça le mois de mai 5e mois. Troisième mois papa juif balakobe yango Sifan et pas une abisso et ça mois de juin
Tokei. 4e mois pas na bango, bazako be yango Tammuz. Et pas na biso eza Juillet. 5e mois et pas na bango ba juif na hébreu bazako be yango Ab. Et pas na biso eza nini mois d'août, 8e mois. Wana eza tozo la kisapo na nini papa ya lumana donc calendrier yango ya mode kadika kamonos. Donc ce moment on a kébé angai non venez me suivre même à la faculté même dans les couloirs venez on va approfondir les recherches avec toi on va t'expliquer pour comprendre les capacités dans les lignes. 6e mois Elul 6e mois Elul et pas une abisso et à septembre Elul 6e mois na juste et pas une abisso et à mois de septembre. 7e mois na hébreu et à Etanim. Et pas une abisso et à octobre. 8e mois na hébreu et à Boul. Et pas une abisso et à mois de novembre. N'a pas de malheur, parce que nous sommes comprendre. Tina to vandeli awa, bien que tu peux fêter la Ramadan minime, mais tina ni to vandeli awa. 9e mois na hébreu Israël. Et pas une abisso et à mois de décembre. 10e mois na hébreu et à Kéber. Et pas une abisso et à mois de janvier. 11e mois et pas une abango na hébreu et à Shebat. Et pas une abisso et à mois de février. Et enfin 12e mois et pas la juif na hébreu et à Adar. Et pas une abisso et à mois de mars. Tosi d'ici wana. Bon, tozongi. L'être bagi était et pas une abango sans avoir babimaka en Égypte. Ils avaient considéré premier mois na bango yango wana. 6e mois na bango oyo Angelou abimelaki maman Maria 6e mois. Otoki kapomtaki na Luc 1:26. Et pas une abisso et à mois de septembre. Ce qu'on y a beaucoup de la Sainte Vierge, et ça va pas dans le 6e mois, mais pas dans le calendrier romain, et ça mois de septembre. Maintenant, tu as un abisso nos. Tu as un 6e mois, 6 mois, 7 mois, 8 mois, 9 mois, 10 mois, 11 mois, 12 mois. Combien de mois? Est-ce que moi, moi, je na sanza wana te. Mais quand on est dans le calendrier na biso na septembre, to banda kotanga elongo. C'est le même calendrier. C'est le même calendrier. Tu vas faire le côté. Ce qu'on dit au monde non on a comprendre que l'anda biso to expliquer yo. C'est le même calendrier. Calendrier juif et calendrier romain. Kaloni yo bongiseliye mwana na nzambe. Makambo zotangi oyo batata mama otolobeli na makoloma lelo. Soko zomi na Ancien Testament okomona yango. Pamba ti tokoloma tango no de Ancien Testament ezali pona ba prophétie de ba prophète na tango na lokola nzambe azako lekela mingi na nzela ba prophète. So likambo ezali akoyebisa ba prophète po te ba transmettre batu. Nde likambo ya mbotama na Ancien Testament elobamaka na Ésaïe chapitre 7 verset 14. Des prophéties en wana. Prophétie en motama o Esaïe alobelaka pe prophétie ya ville ya sika o mwana na nzambe akobota bela. Tozui Luc, tozui Jean, bango nyonso bazobela nini mbotama ya mwana na nzambe po makambo yo kuti na Jean okutama na Matthieu okutama pe na Luc bazobela mbotama mwana na nzambe bapesi caractéristique na ye ya bakela ba mama tonga to expliquer pour nini le 25 décembre pe pour nini le 25 mai. Pe papa ya lungana atika la libela na mitema na biso pamba te mokonza kimia mokonza sengo mokonza boboto nyonso to lugaka ye akopesa biso yango na kombo ya tata ya mwana pe molimo mosantu amen. Totelema tobonela tusamba ese to kokozulu yambola zinadia kudeswanga yakimfumuta kukiza yelu zulu loko la vanga mafantoto boncho kozulu ukutuvana dia kuto kalumbu kutufidi muna mkumuniko kanzi ukutuvulza mkwambi kadekia kwa kimfumu
yengolo yekembo bianfu yanfu mozola bangi se ye mwana fili la tulobela monsono amen to senginzem no way no way no way no kombo na tata mwana pe tata molimo mosanto lelo le 25 mai église Kimbangis tozali ko célébrer deuxième venue ya Jésus-Christ po ete soki totali na mokanda na Matthieu chapitre 26 verset 26 à 29 kolo Yesu Christ lera salaki elambo ya suka na bayekoli ayebisi bango ete o lelo eza kolia na ngai na bino ya suka me na kozonga koya lisusu na tango na bokonzi na tata na ngai tata na kolo Yesu ezalaki nani molimo mosanto wana ezalaki promesse ya liboso ya mokolo Yesu Kristo apesaki ya mibale soki totangi na Jean chapitre 10 verset 16 Yesu mobateli malamu kolo Yesu alobete ngai kolo Yesu bozomona ngai nazali pe na bapate mosusu bawe bazali présente na kati na bino ekoki na ngai pe kokende pai na bango na kozana bango église moko na kozana bango pe patron moko bakoyoka pe mongongo na ngai elakisaki te kolo Yesu Kristo alakisaki te ata azalaki na bayuda akotika libota ya bayuda akokende pe na libota mosusu oye akozala patron ya église wana tolandi lisusu kolo Yesu Kristo na Actes des Apôtres chapitre 1 verset 9 à 11 tango kolo Yesu Kristo asisi makambo nyonso esili asekwe alena bayekoli alingi kokende na likolo amataki na likolo na présence ya bapôtre nyonso tango amati na likolo bayekoli batikalaki kotala na likolo nde mutu moko alataki bilamba ya pembe atuni bapôtre abiboni bino bozotala likolo bwe bomoni kolo Yesu Kristo ndenge bomoni amati na likolo kaka ndenge wana kokita lisusu na katikati na mokili yango soko ke kotanga esu na Ephésiens chapitre 4 verset 9 à 11 apôtre Paul azoyebisa ete kolo Yesu ya mataki na likolo le même kolo Yesu akiti lisusu kuna na katikati na mokili yango pona ko confirmer biso ezalaki ba promesse epesamaki ete kolo Yesu akoya esu mbala mibale yango avant ke na yebisaki na bayekoli bokoyeba koya na ngai ndenge totanga na Matthieu 24 et puis dans mon na Daniel chapitre 12 et kozala bongo début ya guerre mondiale en 1914 et kozala guerre mondiale 1916 kolo abotami 1918 et kozala fin ya guerre mondiale Israël o bazaki na exil ba kozonga na Jérusalem yango to monaki kolo Yesu koya na mbala mibale abotamaki na le 25 mai 1916 pona kolakisa biso ete mission nini kolo Yesu alingi koya pona mbala mibale yango na moteya uti koteya biso apesi chapitre na Apocalypse chapitre 3 verset 12 ete muto oyo akolonga akokoma komo na nzambe ne likolo na ye akozala lokola kolone oyo esimbi ndako akokoma kombo nene ya sika likolo na ye bo tina na mission ni kolo Yesu Kristo akoya pona mbala mibale na Hébreux chapitre 9 verset 28 kolo Yesu Kristo alobi boye mbala ya mission ya liboso ya yaki pona kokufa na ekulusu kasi mission ya mibale ya koya ezali pona kokufa na ekulusu te aye pona kobikisa bawe bazali kotayela nzambe na koyeba bobomba mibeko bolingo misala na ye yango na moni na église Kimbangiste le 24 décembre 1992 église Kimbangiste tolataka saki pona kosenga pardon ya lisumu ya Adam et Ève tosengaki liboso na kolo Yesu Kristo ye wana papa dialungana lokola apesaki elaka ye wana kendeki ye wana sili koya ndenge esko basakolaki pona ye soko tangi na mokanda na Esaïe
chapitre 53 verset 2 à 3 bazolo ba ete ko ya kolo so yambala mibale akozala elongine akozala le bogarité akozala lokola nzete moko bimina mabele moko ekauka akozala importante bato bakotie pe motema te soko kiti na verset 10 nzokande ye mutu aye ko mema charge ya masumu na biso mais lokola azape le bogarité azape moto moko simple bato bakotie ekate bato bamona lokola eloko pamba yango bomonaki pape Jean-Paul II lera yaki en Afrique asala ki tourner en Afrique totanga na Jeune Afrique 135 tango yaki alobite Dieu est noir, le Christ lui-même est africain. Il est au nord de l'Angola. Papa alobaki on pas maté pour papa yebi yango malamu. Yango na lelo bo mon église kimbangiste tozali ko célébrer le 25 mai oyo papa diangé na alobaka ete tango ekoya na sima boko yeba vraie date oyo kolo so botama. Lokola calendrier ezali mibale na bayuda bazalaki na calendrier na bango. Mais banda l'an 63 bazalaki colonisé na ba romain. Na général Pompe pour être conflit ezalaki kati na bayuda ba israélite ko bena lokola elekaki armée romaine ezalaki armée moko ya makasi de général Pompe azwaki décision banda lelo bo konji pouvoir ya l'état eke na Rome mais bino botikaka na bonzambe yango na mona lelo pouvoir ya l'état ekoma na ba païen pouvoir ya église nde koma sika na bato ya nzambe mais muto a décidaka pona ko pesa force na église ezali l'état exemple ndenge to moni lelo église ya christianisme pour ils ont place Caesar Constantin ndé moto azaki décision de banda lelo sali ordonnance il faut sika christianisme ils ont valeur bato bandi mela kolo yango na mona ezwaki valeur ndé pe lelo mona gouvernement congolais andimete le 6 avril donc la tata Simon Kimbangu abundaki pour Afrique combat ya salaki ezaki pas seulement pour l'église mais pour le peuple noir union surtout en Afrique to comme état indépendant yango lelo l'état andimete le 6 avril et comme journée ils allaient chômer férié payé yango na mona même na tango na kolo excuse ezalaki bon alors lokola bango de ba comme coloniser na ba romain makambo nyonso ezalaki ya ba juif pouvoir nango sous ezate na bango sous l'ampleur te pas bazana pouvoir ko gérer monde te yango to moni calendrier romain nde yango moto ekoma ko gérer mokili biso lokola lelo to botami na tango tozana calendrier romain biso to yebi nde calendrier wana janvier février mars et avril nzoka nde calendrier bazolo bana bible ezalaki calendrier ba juif o ba bengi yango calendrier juif o ba bengi yango sika ndenge sika janvier na bango ezali ya bibu ndenge mote ya te biso yango na moi lelo confusion yo sala mais on fait à mesure to moni moki monde comme ko comprendre to moni biso lobi kaka ezalaki soki jeudi soki vendredi na France déjà bandimi bazo sala sika carnaval pona ko ndimete vraie date ko l'excuse botama ezalaki le 25 mai yango wana lelo soki bomoni biso to sangani awa po ete toye ko kumisa kolo Yesu Christ asila déjà ko ya mbala ya mibale mais aye na kombo na ye asika kombo yaki na ngwe ya tour liboso zaki Jésus lelo aye na kombo ya dialungana ya ngani elaki c'était accomplissement ko kokisa maelaka likambo kolo Yesu Christ apesa ki promesse lelo aye ko kokisa yango yango bomoi lelo église qui dans le monde le 25 mai ezali vraie date au kolo Yesu botami selon calendrier ba juif même date pe botama na bayuda kaka yango wana po soki bazobeta lisolo wana ya maman Marie tango Angelo apese message ete okozwa zemi okobota mwana komo na Yesu mais grande sœur na yo aza déjà na mukumba aza déjà na 6 mois tango ba compter na calendrier ya ba juif ozomona ete 6 mois wana yango sika mote ya te kibiso pona kolakisa biso soki na calendrier ya ba yuda eza différent na oya biso ezaki sika lokola mois de septembre lokola sika ya zwaki zemi soko compter sika wana ti okoma na mois de mai esali 9 mois yango mwana botamaki confusion eza na mokili calendrier juif calendrier romain ndi yango ezopesa ba différence mais vraie date oyo kolo Yesu Christ botamaki ezalaki nde le 25 mai ayembala mibale po a confirmer biso selon calendrier toza nango lelo toyeba ete kolo Yesu Christ botama nde le 25 mai yango wana au moins lelo église mais tozo célébrer mokili mobimba tosali carnaval pona koteya mokili ete vérité vraie date ya kolo Yesu botama ezande lelo yango moi sika mondo bino mo meme boza bato ya média bolande meme président Poutine ya na Russie abimisi ba découverte ete Jésus-Christ aza noir c'est vraiment comment je te bomana na mindele e komisi ka kobima même pape yemoko même to monaki na Espagne to même na Portugal bazui ekeko ya Jésus-Christ ya noir ba memi yango bazo sana ngo carnaval pona ola sete
nyonso tozomona ezalaka makambo ya biso mais lokola mindele bayaki ko coloniser biso bamemelaki biso Jésus ya Rome et non Jésus ya Nazareth bayaki ko imposer pouvoir na bango yango lelo molimo mosanto ye po ete afungola biso makambo nyonso oyo ebombama ebimasika na posa to comprendre réellement te likambo ya bonzambe ezalaki nde ya biso bacolonisateur bayaki kofandela biso yango baimposer biso ya bango mais vérité yango sikesili kobima voilà moi message tokokopesa na bino yango wana na kombo na tata mwana bakonzi na biso mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosan o kombo ya tata ya mwana molimo mosan merci bozwa bisika na bino bokoka kofana na kombo na tata mwana pe tata molimo mosan o kombo ya tata ya mwana molimo mosan merci babunda okokofana merci okokofana tokosenga na bana nkole bilombe ya tata kibangu bokoka kotelema bisika kozali po ete ngoma pesa biso mbote faki miziki bana nkole oye topesa bilombe ya tata kimbangu mbote na kombo na tata mwana pe tata molimo mosan o kombo ya tata ya mwana molimo mosan merci bokoka kofana bana bisika nyonso bozali botelema po ete lingomba apesa bino mbote faki miziki kibangisme oye topesa bandeko na biso bana mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosan o kombo ya tata ya mwana molimo mosan yango wana tokosenga na mama esika ozali kuna na kati koka kotelema po ete biso bana topesa yo mbote faki miziki sama kongo topesa mama na biso molobe na biso pe ya bapapa mbote na esengo na kombo na tata mwana pe tata molimo mosan o kombo ya tata ya mwana molimo mosan merci mama koka kofana tokomi na ntango oyo kopesa mama conseiller direct ya tata mokonzi wa bule mama koka kotelema po ete biso bana topesa yo mbote faki miziki
lelo présence locale na biso et pesi biso esengo bana Kinshasa ye yango tokosenga na mama okoka kotelema bana batonza na posa bayoka liloba na yo. Jésus Christ, Alléluia, le 20 mai 2024, Pesibiso les sous occasion de célébrer Basania Pamba, to lebile ya bomoi. To pesi merci na nyoso saleli biso. Nabile ya kitoko yo Pesibiso. Tika yango ezwe sika kati na mitema na biso. To bomba peto sale la po mokolo ya suka to zwa kobikisama na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Amen. Na kombo ya tata mwana pe tata molimo santo. Noele. Ya solo na kombo ya mokonzi ya bule papa ki Simon Kimbangu Kiangani na kombo ya ba conseiller nyonso que je représente aujourd'hui na souhaité bino joyeux Noël. Ya solo mingi kolobezalité. Pamba te mokolo yango moko ezali koloba. Obanda to na tongo. Tina ngonga oyo. Na bandi moko kati na biso azali na esengo kati na motema na ye. Ndenge papa pasteur asili kolesa biso alesi biso kitoko. Papa Motei a démontré biso que Kolo Yesu abotamaki le 25 mai. Histoire oyo toyebaki yango kamwa kala. Que date ya le 25 décembre ezalaki yango te. Mingi peut-être kati na bino bozalaki nanu bana mike. Tangu tozalaki koyoka likambo oyo. Lelo likambo yango emonani polele. Ba démontrer biso yango que Kolo Yesu abotama le 25 mai. Na boye na ye ya mibale. Pamba te mokili yango ekozala kaka moko. Nzambe akobongwa na kate. Ya solo ndenge papa Motei to papa de la ville na yebi lisusu te. Ayebisi biso na tango na Paris, biso bakimbangiste tozali na marche. Mais lingomba moko pe kuna mindele. Bango balobi Christ est de retour le 25 mai. Lelo pe bango bazalaki na marche. Na yebite kuna na nzela soki basali pe bambouteillage na ndenge na bango. Soki pe bakuta po batunana. Bino le 25 mai boza ko célébrer ya nani. Ba tata na ngana ba mama na ngai. Tozali na privilège munene. Nzambe tata azali epai na biso. Nzambe mwana azali epai na biso. Nzambe molimo santo pe epai na biso. Noele! Ya solo batata na ba maman. To bandi komi bongisa depuis pour na fête ya lelo. To sombi biloko ya kolia, biloko ya komela. Menaki batei biso. Na mitema na biso to yambeli Kolo Yesu ndenge nini. To bongwa na batata na ba maman. To yebi bipai to uti, bipai to sali kokende makambo ezali biso. Oyo Nzambe abeta kosala likambo nani sali. Nzambe kosala lisusu batu te. Kaka ba oya kala bazali kozonga to tozongi. Mena tangu ya kala to na ekekyo ya misato to ya liboso tozalaki banani.
ya solo moko tamiyebi soki azalaki nani. Me bango balobi tike te tosangisa ekolele esika moko bongo mokolo ya suka topikola. Me tomoni pasi eye makasi. Mokonzi abule na nkamba atangeli biso mibeko ndenge toyoki basali biso rappel. Bazali ko rappeler biso pototika mabe. Mabe seleki mingi. Yango pasi etala kufa ndenge komi. Bakoko na biso bazalaki kokufa me bazalaki kokufa lokwa biso te. Bango pe bazalaki na masumu. Pondenge mwana moko atuinga motuna. Donc bato kala bazalaki na masumu te. Ezalaki meka mwa bobangi ezalaki kati na bango. Tomoni papa Simon Kimbangu na 21. Moussalo ya salaki. Et le 6 juin, toyebi envahissement de Kamba ndenge lekelaki. Et pourtant avertir Batu, oya kokokate ayate. Mais mutu azali kaka mutu. Toyebi maimale kaka. Ba mususu ba supporta kite. Mokwa kyo beta soda.